comprendre émission avec Kofi Olomide mais émission est côté ba finant parce que na site wana même yemoko vie Didier Masuki ndera ya kina yamba profiter président outi na théâtre olongwe oyeti na makambo média ti ba vie du public ba poto na poto lelo ozali na elenge ya Congo oloba na biso ki elenge ya Congo ezali ya Adams Luzolo to ezali ya Tracy Mbelenga président ya ba journaliste président to ki normal lembe président ya ba journaliste ya internet ya kin to président ya ba journaliste internet nyoso na participer à la création nango na pesa kombo wana ya site na pesa idée ya nini ya pub ya générique ba mona kana Tracy Mbelenga na pesa idée mais muta tourna ngate moni bat muso ba mi benga ngai ne na bo a chepe bandero ngai nde président ba journaliste banda ngai nde président ba journaliste boy ngai nde bato mi benga menga na tikala komi benga te na bichape président ngote Clébo Salut et bienvenue sur la RD Congo Info.fr. Tout le monde est d'accord balobi bisonde batunyo so bazaka d'accord biso batunyo so bazaka d'accord pour so boyo kei na yo to bondela te donc tout déjà ndima grand président nga dit merci parce que l'opportunité ça toujours on appelle merci na honorable Zakari Bababaswe na ba conseil maram toujours ça la petite na gradimu ya ibenge de la presse congolaise na sepeli vraiment venanga donc yo zana ngai ozota mwana ngai petit na olila trop donc tous on a toujours de tout ba to c'est la bino musala na ben abino tozaka na système ya analyste obeta betamo masolo na si bino mo sentir vitesse bo sentir makamdenge zokeni donc ya rolo ba kutezati mais avant na bande émission nga avant na annoncer mutazana lelo balobi masolo trobeta na lobaka tikanga na seka pona kati émission na ozwata sekate masolo trobeta na ye aza mutoyo alobaka bien bolela ye aza pina ba fan ebele kuna miki libani donc na pesi mbote na Glody Kumanzambe ya Norvège na pesi mbote na Mame Milinze mba na Londres motema tous pepele ya mbetolo kabaka bangu chikuna les champions sans oublier ye vraiment il faut na kitile mo mungongo quoi Sarah la merveille balobi la patronne wa yebi marambo yebi wa yebi tatiki na ye Sarah la merveille vraiment c'est kozali ba motebele kande na lobi c'est bien mon votre humble serviteur Gradimou ya ibenge de la presse congolaise. Aujourd'hui je suis avec Adams Luzolo. Adams Luzolo yende to betana masolo président mambo belé donc trobeta lelo masolo ka nena ba trobeta tekelelo to ba masolo ngozo ke neni côté Adams Luzolo makambo to yoki yango te donc tozana lelo sans plus tarder naza déjà na caméraman nanga ingénieur Keliki à la zola na sima caméra to fungola déjà plateau to sulolana président Adams Luzolo. Président bonjour. Bonjour Gadi, bonjour les amis qui nous suivent de partout, c'est-à-dire il y a RD Congo info par rapport à la vitesse, ils appellent bien la terre beaucoup de nos sentiers courage vraiment, fanatique tout bolinga vraiment Gadi et puis César Ngadi on a vu une abisso idéologie, na bandeko tout baota l'abisso à travers le monde vraiment bambote belé. Merci beaucoup. Tout ça, on a président Adams Luzolo Nassi déjà. Vous comprenez tant au bandit déjà ma solo on kendi. Mais je pense que c'est la toute première fois. Tobeta moi lisolo. Na président na obenge président na ebi pourquoi na obenge président na loba onde na suka. Donc na président Adams Luzolo c'est la toute première fois tout ça l'année mission banda ba masolo et bandit donc c'est la toute première fois ngana tobeta moi lisolo. Maintenant c'est la président obeta moi parcours Adams Luzolo, tu es bakio na moi makambo ba théâtre tout ça mais ti oui na monde internet poto na poto ti chemise au continue betela non va na poto moi parcours qui ba sentir ndenge masolo leka. Ouais merci Grady pour cette question ba na poto je ne cesserai pas de le dire par rapport à parcours moni moto abimamba moko boyazate dans ça dit to botamaka to kola après ndenge vie mais marabiso na ba horizon. Mais moi, résumé mon à parcours nanga, dans monde ya art, bah découvrir beaucoup plus dans monde autre bien télé dramatique, théâtre autrement dit dans mboka na biso, kunande bah découvrir. Or, moi j'ai commencé avec la musique, c'est-à-dire je suis ndé bah lobaka banawe ranson.
je suis parmi les enfants de Weranson, c'est-à-dire Banoyo, Baleka, la Zamba Playa. Je fis partie à cette époque, j'étais encore étudiant dans Tanga. Des alarara, un morceau combiné musique et un mot. Nous les n'andenge pe simba ina mobete, na tika na monde ndule, ndé na kota ce commande ya télé dramatique. Et pas après Isaac Caleb 10 ans, na Caleb. Après wana ndé toyo ko sala monde en Zonzing, ba théâtre avec le président Armelo de production dans groupe Tout Terrain. Ezaki réalisé par Serre Nabiso Mindondo. Après wana, comme le devoir nous appelle, Yarosala toujours boulot oyo na ekena ba formation à pic, kuna na école na ba animation culturelle, na école ba nini chronique. Après na ero ba na vie du public et pas vient na biso Didier Masuki na pesimbo te wana pena ye mutazwanga habitala mambo yo na ndengoza nango donc il faut ga awa na ki kuna pe to évoluer ki simbagité kosimba te c'est trop dit avec vieux kitoko mais na bato to no sa na bango awa ndezaki ba décevant na sa des émissions makasi et kota teti lelo j'ai tourné avec Koffi Olomide invité na ngai liboso na monde ya TV oyo to sala ngana oyo avant ko sala ba balade ko sala tout les sangs na ngai liboso na vie na Simba émission avec Koffi Olomide comprendre émission avec Koffi Olomide mais émission ne kota te ba finalement parce que na site wana même yemoko vieux Didier Masuki ndenga ya kina yamba Koffi te menga na yena Koffi na ta site ba ya na tali yega lelo yena ba vidéos yena Koffi déjà wale ba fini. J'ai tourné avec Adolphe Dominguezi na Pigeon ta niveau na yana na yamba mona ba grand et ça liké ezo kotate après na retourner mission moko na masa na biso Prince d'Angola et kotate les 3 émissions ne kotate et décourageant après tout longa na sona ba lamine tout ça ce que poto na poto ya zaki na mikili ngai awa to évoluer na ndenge suka ki wana aujourd'hui tout ça pe elenga Congo na ba Tracy Mbelenga donc voilà un peu parcours. Merci beaucoup, président Adam Suluzolo. Nasi bana poto bolandi déjà. Moi lisolo muke ya président Adam Suluzolo. Alors président, au tina théâtre au longwe au yeti na mambo média, ti ba vie du public ba poto na poto lelo ozali na elenga Congo. O lo bana biso ki elenga Congo ezali ya Adam Suluzolo to ezali ya Tracy Mbelenga. Non, elenga Congo za yangate, je le dis toujours. Eza yangate. Ba bika yonde ba mona ko mingi donc elongi nonde lo ba ma mingi kuna. Mais si vous avez un savoir-faire, il faut le faire savoir. Dans le bas phrase ou trop, ça dit au moni tango massa balongwe, batresi balongwe, esika bazaki. Ngape na longwe. Tokutani siko balongwe. Ni to benga linga do balongwe, nyonso tokutani siko sans travail. Tozo boulé. A to sala nini. Tresa boulé na ndenge na ye, ngape no boulé na ndenge na nga. Nga na ba na osana nga su boulot te. To beaucoup li ba patron trop moni nde moi ma ebisi nga ya bi anga linga sa plan moko awa mais nga ebisi o ebisi ngo sa plan wala tuna kutu nga kutu na yete ebisi nga na sa plan nga ebisi ngo sa plan diembela ka wenge ba tutu ba utana wenge ba diembela ka wenge c'est-à-dire wenge maison mais wenge kumbela BCB diembela ka et ça non bien vrai boule. Tout ça le sport, c'est mon sport, diembela rara. Donc tout le temps on va diembela ba to comprendre diembela nini. Vous comprendre. Ba moi ma épée à salikara na kombo on a pesa idée. Pibo na pesa idée. Après on a pena ça na soute ka et puis ebisonga bi ah moi ma lo pena to ça ba boule et tout. Mais nini bon on a encore rien. Ngana ye to eloté. Tozo lukana ndeni to ça de façon que tout ba no lia pe mbongo. Si tu vas tourner ba événement nini kota na salle émission mona Bill Clinton fa na chango kuna na bendi yango na chango na salle émission moko na seleo fa le ba chango kuna wa bendi yango pokuna na osa sute to bendi to chango côté na biso frappé et puis c'est ce que je bando kende to ko za massa mo boye to ko mi balé
et sali ke masana pe alembi na yebi ka bato balinga bakoka nzala te wana loka to na ya nzala na to sala to lia nanu ubwaki ma mutu akabeli yo ya yesu ko azolinga mbamo ndingo yo zaboye César atindelo na fin du mois yalinga bongo oh made in Congo ça c'est-à-dire biso mo bataki to ça le fort to mateloko bato balinga nzala te bakei moi avec Tracy to tika na biso to continuer kanga pe kuna nga tourna chaque jour. Tout à l'heure, donc je suis saturé. Donc on a 5 tournages lélo. Pourquoi? Parce que l'esclave du travail. Tu bosser. Si l'élo peut résultat dans un autre, tu peux bander comme sous pour nous vivre ça rage, tu fous on partout. Donc juste pour dire que si tu as Elinga Congo et Zariangate, Ngana collaborateur, tu travailles carrément. Faut tout le la vérité. N'importe quoi na TV te mamu ya bongo te na bandinga te Elenga Congo c'est très simbelenga moto a girango ye muta kotsa ba vidéo ala la rata muso ba 5h 4h donc sera là les mois avant pour na 3h ngata muso na to sila ne ba minuit ba 1h to sila na ye mais ya ko continuer au ça ba boulot ti pongi na ye donc au plus tard 4h ndalali ozomona abundaka abundani pona ko monétiser bord wana vous comprenez donc na ko loba na TV te no Elenga Congo c'est moi te na participer na création nango na pesa kombo wana ya site na pesa idée ya nini ya pub ya générique ba mona kana très mbelenga na pesa idée mais muta tourna ngate donc j'ai donné l'idée c'est-à-dire ndeni ne ko sala ndeni ni ba ko sala ba personnage ni ba ko utiliser j'ai donné l'idée na combat site na pesi combat site na bito diembela kaka c'est-à-dire ndenge Elenga Congo zali so balo liango zaki nini bu ndo moni to récupérer ba faire mais pour le baki site eza ngate eza lokola wenge musique muta pesa combat wenge wana vie mo auto daye kala mingi te boy mona bandali mo boy père mo boy adaye vie na biso wana muta pesa combo ya wenge est-ce OK sonne zaki père wana apesa ka combo moni ndula mino bobeta ya ba kazio so bengo koma pene loko orchestre bo pesa kombo boy pesa kombo mais yete ko l'orchestre fondateur ezara Didier Masela mais président zakinan JB Piana donc réponse ya voilà. Merci beaucoup président Zopesa. Président Zopesa ba réponse na ba question na nyonso. Alors président lelo côté la Elenga Congo ndenge bandaki na ndenge za ko évoluer rendement ezandeni. En tout cas, rendement à 100% déjà, tu as réalisé 80%. Par rapport à travailler dans le site belé, parcours, avec Elenga Congo, retour peneza ma casse, c'est-à-dire au sentir, au bêti, retour et retour c'est-à-dire public et réagit par rapport à l'autre au bango, au saïli bango, basepeli. Malgré tout comme à 100% réalisé pour nous satisfaire public mais effort tout ça là il y a que ça la travail mon corps kobima hors du commun ndesco ya on a retour pendant temps ba commenter ko finga za mukie ba encouragement za rebelle ba félicitations des rebelles ko finga pe za nango parce que bato batala biso na yo yebikaka au salelo na mais yo ezanga te mais à 100% tout le monde a beaucoup plus de félicitations et d'encouragement de les rebelles. Bako fingi za kana ngwane raté ba 10%. Même moi ba 90% au senti pena courage de se faire une émission ba audimat ba appel pena senti pena que mutu musu soit là tili kamongo ndeti yenda za ke invité comment répondre est-ce que ba question tout que invité o ya ko répondre te ya répondre ngo na ndako ke maramba lobaki bongo te donc au sein de deuxième émission. Donc, senti que Audimat est à ma casse. Tout ça suivi partout dans le monde. Bah, code tout. Oh, il y a un téléphone, il y a un monde. En tout cas, c'est ça, on a déjà 70% dans le monde. Vous avez le numéro, nakuna pe. Donc, tout ça limité. Elenga Congo est côté déjà. À l'époque, na côté.
Merci beaucoup, Président. Président Siko, Lelo Tokoloba, Tango Longwe dans le monde du théâtre. Est-ce que tu as théâtre ou bien Nengo Zanakata Mondo et Alisango continue le théâtre? Alors, si vous continuez à théâtre, au gérant on n'a qu'au tourner des émissions, n'a qu'au tourner le théâtre, au gérant on n'est sombali. Koloba Kotika, eza passion. Na koyi Koloba Teke na tika. Mais il y a des fois, il y a une intervention. En tout cas, tu as posé il fallait jouer, mais total vraiment na casting, tu penses na yo. Tu as biso. En tout cas, on a un emploi de thèse na salle. Ce qui emploi de thèse, ça va prochainement. Mais beaucoup plus, on a commandé trop Elenga Congo. Trop Elenga Congo, mon gagne-pain. Il y a un des comment vraiment trop mais wana babenga nga dernièrement babenga nga nelo moko pas bijou la reine nazaki na tante a sepela écoute tout abenga deux fois na expliquer mais azo continuer kaka oh nga na saki on a bonne foi ya koyebisa yeke non naza na tante mais siko ndeko nanga mona ndeti kaka na négliger ye oh otali temps ezate jour ya benga nga nazaki na tournage na tournage moko boye ezoyenga pena temps et pesa ki mobulu mais ya mona ndetika na négligaki ya on a lobi on a TV bijou na négligeant boulot te mais sauf que temps ezalaki te mais lelo so benga ki temps eza nango pourquoi pas donc voilà. Merci beaucoup, Président. Alors, Président, tu as rapidement na question oyo nazo tu na yo et uti pa nangati et uti ka pa ba fan na yo ba o batala kayo. Président lelo bandé si vous comprendre na bengo président il y a ba journaliste président to qui normal lembe président il y a ba journaliste il y a internet il y a kin to président il y a ba journaliste internet nyoso gradi tout à l'heure tant on ça l'annonce non na ki au tanga ki sert na moko pe et puis tout cela ni moi trop Sarah la merveille na pesi mbote na bi ka otala a sepeli na ba arrêter mettre sur la ouais puis donc tout sur la makasi mais na ba arrêter sur tout na bi ah boka ngate poani na bisi ya yo pa ko boka yo moda komboti yo moda so sa ko mona boka isusu siko et singa tango boaki ndesiko moni na beti lisolo asekidera aseki a comprendre que ah mutu nanga donc ada na kombo c'est-à-dire moi tango benga nga président nga na yete na bi gradio moni gradio faut benga nga président et yeli yo na kata motema bi ah président Adams mandimi eza ndeni moni ndenge to sala ba boulot yo totala naka nga tala kayo yo tala nga so yo kebo na calculo moni nga kebo parce que faut na contrer faut na kende boye tam so yo yebi na otenga na betu lo calcul natali ga asali émission bo asali ondeni bon ndenge ya kena ngoza moi trop mukiza nga sikona ke sala on sikona vimbi sa moni actualité no menga na sala on vimbi yo o négliger na ngo oyeba ki sens na ote totina na ote mais nga sikota natali ga ah mon bala sala lo ma comprendre que te lo nyo sala nga na sala on sikona forme na na ki marara mais na vimbi sa ngo na sikona gagner o mbamo na terrain ndé siko je me suis avandi ga Karine Mokonzi la baronne en Afrique du Sud ma baronne non zinda lukeli ngambo ya Louis Ngambo te tu vas dire boye moni président ta réunion ba président oh nga président bi ta ba président e ba note yo zana nu il faut na saluer le mon boye ta président Adams ta kaninga lo ba ma baronne président lobby na ya mbona émission ça attend émission na RTG OK talibo nini 12h président na banda na yo tani na lo ba président ndeka na lo bandeka lo ba président na banda na yo président na banda na yo émission na banda na yo jo nga yambaka ba mise bele ayamba pe Inosbi eloko mikolo elengi na kofiolo midi Inosbi ta Inosbi pe atosa na discipline militaire comme ka somoninga président Adams yo za mystique ya président nga imita ba fort okobomisa nga na Kishaso yo président wana innocent na pesi mbote Karine bon tokute na RTG
Non mon na plateau boy à présent ndenge sala musano kitoko na landaka vraiment na bike yo so ke bonga pe na ke boy en tout cas Nathalie Kaboute il faut mériter à préparer le moko pour na yo yango pour sala musano kitoko zaka ba encouragement ah quand na plateau na fongoli bona mo bi na mbongo $100 ngabi kari na bwaki yo te libanga mokabenga $100 po ndi musala nga no bi maka na RTGA ba mettre quand des RTGA to kaboli ma moké akeli ya mwa ntabalanga kana ba ville wana ameli mwa ji mérite musala lobi nango internet yindi ah internet yindi nini okasi yo nde président ba journaliste ba lobi yo nde président ba journaliste ba biso ba journaliste to siliki Karine Mokonzi alobi ngai président ya ba journaliste selon moni bato musu ba mibenga ngai nde na bo achepe banderole ngai nde président ba journaliste bandal ngai nde président ba journaliste boye ngai nde bato mibenga menga na tikala ko mibenga te na michape président ngote donc mais écrire à moi nini tellement pe tokota pe na discipline militaire qui bomango ka militaire président héritier Watanabe Goga la Pulga Costa Nostra pe azwi na EG président Adams ngabi oh c'est maman comme il sérieux ser na biso arrête Kajinga Taliboé notre président ngabi ah tina télé akini échappé yo benga abenga zo d'être na yami président Adams donc tout le monde d'accord c'est le scrum ami qui le président mamonde ni kuna ici c'est Paris na bakini voilà donc et comme nous sommes mutu to azune sikoye bisanga na koboya ndeti gradi boye ozwi no yango président Adams yebisanga siko na boya balobi lipamboli soki bazo lati son de seke ndimango pour lobi on a ko mabe président de la République na mboka qui pouvait croire ndeko na biso Obama ko mabe président tana nge ba photo musuto mona memi saki soki ya banyoko soki ya nini tamuso bano benga président abano boya mais lelo président andimi nanga obenga nga président mais ils ont encore pour na musala rande to sala boye sina benga sa réunion mo ba journaliste gradué non des ont encore appellation batu bazo na sens te que na komi ko konza président ça alobaka yaza président ya ba banani ba artiste comédien yé tout patron ko felo mi ba mo pao afuta banani les appellations papa Chéral ba yende souverain les rois de la forêt vous comprenez donc ils ont encore appellation moko en pleine me semble absolument ça donc c'est que je peux répondre voilà. OK président on est allé président Adam Suluzolo azolo baye on a beau comprendre qu'il y a président mais ba question silité ba question ba pesa ngai eza mo belé faute y attendre olingate mission ekende au matin belé alors président tant ba pesi yo kombo wana ba komo bengo ango yo pondimino ango est-ce que président est-ce que vous pensez ce que nini okoki ko assumer ba responsabilité ya kombo wana to ozwi anga olatsanga kombo esili bon merci je crois les appels likanismo tous en ya biso presse en ligne moni presse en ligne côté moko ba considérer biso te ba mona biso que tout ça là ba boulot moko hein ba boulot moko netika ba ya mo bazangi na bongo ça ba mo ça ba tchara biso ta ba benga biso ba journée internet na boya kango nga boya ngo so bino bondima nga linga ngo te ba benga biso ba journaliste internet ba mbale biso nyonso ba journaliste internet bo tchara ba journaliste bon mais il y a internet donc c'est-à-dire ba zo biso neti miki trop ya on a linga ngo te mais tozo bunda sikoyo to linga to ça la plateforme moko de façon que gouvernement ya mboka na biso ba reconnaître biso ba pesa biso ba valeur et plutôt orienter boulot de n'importe quoi ça moi trop ba délire ba hein moi ba bilo mo reza photo code ça nan moi discipline numéro militaire côté kuna nde to si sabatu pour ba tubena ba zonga ma mona esila c'est pourquoi moni quand on a qui combo oyo tous na ba démarche moi corporation moko pena fait ça ma bandi mbamo musala ki président donc to bandi président to bandi siko ko luka to créer plateforme ya corporation moko ya biso ba journaliste o ba benga ya internet or nous sommes la presse c'est pas la presse en ligne existe la presse écrite existera
audiovisuel peut exister. Mundele a comment privilégier presse en ligne à ce moment valeur que les autres presse parce que ça a vitesse ngana mami il est là toi une grande différence, c'est-à-dire il y a mami à cause de l'information papa ou Mbakoufi, c'est un exemple. Papa Mbakoufi lundi na Côte d'Ivoire na 5h mami il est là pour appeler cette information à cause là dimanche na 12h30 na je vous annonce la mort de papa Wemba, ça fait déjà une semaine. Mais à 5h, papa Wemba, 5h, 1 minute. Déjà. Internet, déjà, tout le monde va informer. Je vous annonce la mort de papa Wemba à 5h juste. Mais bah, toi, ils auront déjà temps réel. 5h, 1 minute, 2 minutes déjà, c'est ça là, notre avantage. Notre ça, information à temps réel. Élément autosel na yo. Ils ont côté déjà. Mais ça, nous avons alors Tevakin, alors Yamangata Msusu, samedi, il faut la samedi, ma mona lobelio lelo. Il faut la scopo, ngala lobelango, et puis on va diffuser une fois na semaine na rediffusion. Mais biso oh bah émission c'est pour la vie. Na cause à la télé, mais bah tu vas tala ngai na YouTube, que tala koko na biso tango azala ka jeune, abanako loba kutu boy. Tu vois donc c'est comme ça. Avantage na biso, il y a au moins toujours le parce que tu crées corporation. D'ici là, vous avez une invitation, il y a des journalistes et tout. Que nous avons tous sangana tout chamaele de façon que reconnaître biso presse en ligne, ba pesa biso ba valeur na biso. Il y a des démarches toujours ça là vraiment. Je crois Tito Koma ba fin octobre ministre pena aoyamba biso to koti pena statut na biso eza déjà en cours to koti makambo eza belé. Mais ngate mon président ya kokamba corporation na biso to comment qui mango so non tala et pour profiter kaka te ndé kombo zuyo profiter kaka kotima momba mo biso to bundaka lit mais to luka pena ba kozala pena disposer ya kosala ngo ba kamba mon biso to zaka wana comme ba conseiller ba sage ya makambo yo to bundana nu to koma na niveau na so to comme na niveau là que c'est bon ba invitation pena ko ya tous les journalistes net. Tous les journalistes net, à l'exception des personnes, au yété, il y a que ce autant qu'on valide biso. Biso ndena na bino to banda siko Hollande siko ba oh non so ba yaka ma na biso te ozana ba droit tu n'as pas droit ya resala na internet. De pour comment on sala na internet faut ya siko yo voilà. Donc to comment na conseiller mo bimbe wana Hollande la makambo wana oyena ote na makambo ndenge biso to bunda boye. Protection parce qu'il faut tous la protéger maman tout ça protéger alors ndenge to buda na boza lit mobimba invitation à tout le monde dans année le bienvenu. Merci beaucoup président. Dernière question nanga poto chité parce que biso émission vraiment OK moulaye ça la faux président na musala oyo na toujours na ba garçon ba nani oyo mona ba sala musala na bango bien après ba garçon to kiata na 2-3 filles. Question polémique. Voilà. Non, président, polémique té. Oui, binine. Ils en a battu. Même ngai na lobanon tine na fanda abo. Et na battu sur na talibango na copie ata molo komo obo na tikali na ngonga pe na komo sa lokola bango. Yango na Tunisco yo président. Président na ebi pourquoi na tuni question. Ça ba question na ebi que ba fan nonde ba pesinga ba question na tuna. Émission tout déjà sili. Tant pesant sous tesco batonga na ibasa musana na bango. Bien. Président tout tanga ta 5. Ah monisiko. Au monisiko, tant on limite nga boye 6e rozala, tant on zala pour ça na tanga et 7e parce que son attend bon te problème bande ko nanga ba fanatique bo tuna question bo limbisanga. En tout cas, la majorité tout ça la musala so bien mais to éviter kaka ba délire, ba n'importe quoi. Soko za na moi n'importe quoi éviter ka mais du côté travail tu fais bien ton travail. Boza ebele o ngala ndima nanga. Pour ngala ndima na ko ndima pena oh nga boya mutu te nga ndima pena do mutu asali boulot na ina tali et puis nga atala ba émission na zate loka batum susu atala ba ninga te nga atala na tala pourquoi pour na tala ya zuke ndeni ayambaki mutu akene ndeni bon nga no yamba e mende ya kena e boye soit akene ne likolo nga sono nga kene boye ya kene ne polémique nga no kene na boye c'est comme ça tout ça la mambo mais tout le monde font leur travail par rapport à savoir faire ya mutu oh pas ça la ngoma be ata miyebite ba oba otala biso ba bi o penza na kosi
ba mona biso ba to yaka poto ko sa bango te mais ba yebi ke oyo asala musane bien oyo atuka tati makele belé musala mukie makele belé donc voilà. Merci beaucoup président wana to komina suka émission na biso président moi mabanga ndizalaka na yebi ke libanga ne tombera jamais. Merci nako lekisa vraiment tout président émission bato ba yebi ke nga na boka ande côté nanga awa soki na ba ndika ka vena nga César ba boni boye yo pe lisusu banga ngo kaka awa donc c'est-à-dire non le baka merci na batutu oyo botali biso na mo intervention oyo ba question polémique na boya ki kaka to soli na biso kaka bolingaki boye ba oyo bongo boye ba na merci na pesi ka ba star mote na pesi héritier Watana Begoga la Pulga Costa Nostra depuis Atlanta à sa boulot na côté kuna réalisation ba clip côté kuna merci na pesi mbote na pesi Celios Grand Plus 10 papa ma passe à côté kuna ba Paris ou Nzambi Nzemba ici c'est Paris ils ont cartonné dans côté yo na pesi la patronne de mon cœur de Sadi Place Oza Mbote Belé donc voilà. Merci beaucoup président. C'est bien moi votre humble serviteur Grady Mouya Ibengi de la presse congolaise. Tout comme il a souka émission lelo ba émission sans polémique dans tout betine ma solo pour comprendre ba événement d'engezo leka. Na pesi merci na Kelly qui a la zola na ma caméra. Mon boss César Ngadi balobi vie merci beaucoup. Bientôt là to fêter déjà soki na sali ngote mabe et puis non maintenant mon topino ya mokili ya mabe ngai on appelle si les boss Nico 3000 ans donc Nico Yambo 3000 ans mon scout au vendit flat hotel na awa pina wa tuzawa na flat hotel où bon on a déjà dans salle de réunion de moto tourner awa depuis mikili na pesi mbote vraiment Nico Yambo 3000 ans grand prêtre et puis équipe mouvement la pesi gérant na biso ya swag ya gentil Mbote Belé si kaota la biso donc voilà. Merci beaucoup les boss Nico na cadre kitoko tout ça l'émission na journal lelo na pesi merci na baki Sarah yo lokolo tumbola kingai Sarah la merveille vraiment la patronne ba omi tuna mais ba ozanga ba réponse bango moko alors balobi bientôt 2 ans to fêter ensemble to lia to mela mais ba surprise ezé belé to bolo bango avant te bika kino ba sponsor à makasi déjà ba monani ba sponsor à makasi déjà bazana lokola vie nga tous pepele mbeto levé na ebité mambo ça Grady Mouya on dirait olingi okimisaye on dirait olingi osale maman ya mabeto comprendre mais merci beaucoup na maman sozo salanga donc 2 ans déjà tous on a ba vie na biso tous pepele mbeto lo ba Glody Kuma na Norvège kabaka bangu kuna les champions na Suisse tozana bango wana to beta masolo pe bandenge nini makambo etambola na bi nazaka na batumi balé oyo baza comme parrain na marraine baloba bongo parrain na marraine nga mais ça surprise to robeta lisolo ngata mukolo mususu mais le 26 décembre déjà nazo ko annoncer bino 2 ans ya carrière ya Grady Mouya Ibenge de la presse congolaise na 2 ans ya fidélité une année ya cordon donc botika la bongo ba devoir à domicile bino ndeboye ba merci beaucoup batnyo so botalingai ngana bin tokutani à la prochaine merci.